Et voilà, comprenez déjà ma passion pour les DRC et non mon émotion. Nous sommes là toujours au lit, nous luttons toujours pour notre travail, nous luttons toujours pour donner encore le meilleur de nous-mêmes, le savoir-faire et surtout tout ce qu'on a réussi comme formation depuis quelque part. Messieurs, dames, fidèles téléspectateurs de DRC, bienvenue dans notre nouveau numéro de notre rubrique Tokanisa. In memoriam tokanisa bandeko bakenda tokanisa bandeko ba pesaka biso ba savoir faire na bango ba tout et tout ce qu'ils ont réussi comme formation ba la kisa ki biso yango vraiment na bolingo nyonso mais bakenda ba tika biso et comprenez que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour boire, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Voilà, temps et comment qui bandeko bakenda ba tika biso et pesaka pasi et salaka mawa. Ezokisaka mitema pe batu bazangaka maloba koloba manaka na biso ya mokolo lelo ezali tokanisa bandeko bakenda tika ete koyebisa bino ke eko RDC ezalaka toujours wana komemela bino ba nouveauté komemela bino boyebi oyo tolinga kopartager na bino malgré batu bakopiaka mais quand même nous sommes là na originalité et les gens ont compris déjà que c'est les DRC tokanisa ba oyo bakenda. Aujourd'hui, nous avons juste pensé à un monsieur, un bon papa, qui a travaillé pour son patrie et il a fait quelque chose de bien au Batunion Sobaebi, très très intéressant. Au Tobanda Kofanda Liboso Etando Aikena Biso Kotala, Komona, par rapport à ba conseil, par rapport à ba rôle, Tanazo Salango. Olobi, non. C'est un bon monsieur. Aïbe Moussala nae, abandé ko sala ngo malam, abandé ko exercer ngo bien. Mais un bon monsieur ana tika biso akenda. Et puis ça passe na mitema parce qu'on a pas cru. Nzambe ne mota pesaka, nzambe pe mota zwaki. Azwa papa na biso uta mikolo mileki wa kenda. Et puis ça passe na mitema et puis ça mawa. Mais nous avons pas. Tout ça, maître yaba souffle na bisoté. Voilà pourquoi tant comment qui lui s'est présenté na porte. Papa tika ki bisopa kendaki. Papa ngone nani. To benga rien na kombo ya papa chef. Un bon monsieur. Il exerçait bien son travail, son boulot. Kop na ye asalaka ngo kito koming. Biso na banaku na baitandwa ikenga Daniel na fanda na tala papa chef. Ndengini ya bandeko sala musala na ye. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, se retrouver dans l'avenue Sandoa, précisément dans le quartier de Lubumbashi, dans la commune Iya, Kassavubu. On a pité côté la maman, madame, il y a papa chef. Oyo lilo to ko mekampe ko solo la na ye to yeba. Et ça la maka ndenge nini. Et lo koni ne komaka, pe ça la ka ndenge nini. Pe ça la maki ndenge nini. Pe il ti lelo e komi ndenge nini. Question pour nous de bénéficier encore d'informations oyo batu basali un peu kobunga. Je sais pas moi est-ce que batu va reconnaître toujours les savoir-faire, les atouts de notre papa chef. Je sais pas moi. Ma question est à biso. Eh bien ne routez pas à maman. Il y a beaucoup des interventions, les gens vont intervenir par rapport à sujet na biso. Oh ezali papa chef. Tout ça d'intervention, il y a le président Elombe. Il sera sur place avec nous ici à DRC. Et tant d'autres. Où va intervenir. Na Kati, il y a Nakanabiso, il y a Mokola Lelo. Tika etena ebisa koloye sous matondo mingi. Na maswa seli biso abatela ki biso uta mikolo mileki. Tina mikolo malelo, tout ça toujours kobika na pema. Et ça pour na makasi na bisote. C'est parce qu'il a dit un mot. Voilà pourquoi nous sommes toujours là en vie, en bonne santé, en équilibre. Un grand merci à notre Dieu. Matondo mingi lisusu. Na mon boss Jean Chibotiboabo, un bon monsieur, un beau papa. Et il sait comment orienter. Et il nous a orientés aussi. Merci. Coup de chapeau bas, comme disent les Français. Et un grand merci aussi à cette grande équipe technique au Baranasima Massine. Directement, je vois Dieu Manzo. Merci à vous d'être là pour votre disponibilité. Pourquoi pas Coco, hein, de l'autre côté, pour superviser toujours le travail. On est là ensemble, il n'y a pas de souci. Un bon... je ne sais pas comment dire, moi je manque le mot à dire. Et un grand merci aussi à ces grands messieurs, ces grandes dames qui nous suivent de partout. Question pour nous
de très reconnaissant encore. Panabino, vraiment, vous êtes là branchés, scotchés, et vous suivez les codes d'IRC avec attention. Et merci pour vos suggestions. Mesdames et messieurs, si nous parlons le même langage avec Diamanjo, l'équipe technique, est-ce que vous pouvez m'aider déjà à entrer? Parce que nous sommes déjà devant Paxel, place Maman. Moi, si il y a papa chef à Zoufanda, on a biso to koko tato me campé ko ta la situation comment pour te me kako bénéficier nango. Donc nous nous sommes là déjà. On va faire ça et avec attention. Et je crois qu'on va bénéficier. Ça va? Vous êtes bien? Ça va bien. Ah, ok. Notre caméra na pompe. Notre caméra na pompe. Nous sommes venus voir moi si il y a papa chef Mamou. Oui bien. Mamou. Maman wapi ana? Ah, il est bien té. Il est bien té. Tu n'as besoin de quoi? Ça va? Choukou, hein? Merci. Vous préparez? Oui. Les taux, il n'y a pas, non? Il n'y a pas, non? Est-ce que oui bien Mamou? Oui, il y a bien Mamou. Moi si il y a papa chef. Papa chef. Oui. Fandaranaye na lupango moko. Ah, tu vas aller le pain moko. Comment elle se comporte? Très bien. Très bien, très gentille. Très gentil. Oui. Est-ce que vous avez compétent ya koyeba papa chef? Na yeba kan l'autre talent na théâtre. Oui. Oui. Comment elle exerce son travail? Au bando mon nini. Tant de fandara liboso ya tando ekena yo. Ando je veux bien kitoko donc avec nos conseils moko ya bien do pesa ndo ça biso pe bien. Ando ça biso pe bien. Itano kaka sango wana papa chef atika biso. Yo en tant que moi parce que na yebi koza moi na papa chef. Et ça quand on est ça la nga passe ma casse na regrettaka. Mais et à liwa ba regrettaka. Quand même, tu as eu le temps d'observer papa chef Nengazalaka. Et vous sentez que vous manquez quelque chose, vous manquez un papa. Oh yo, abandé quoi exercer ma bien à théâtre, sur les autres là théâtre monsieur. Donc tu manquais ma casse, peut-être comme un donc yes notre sapin d'habiller, bandé qui est bon, peut-être bébé, oui. Ça va, merci. Merci. Au colac c'est biso pendant un autre siganga. Où c'est pas n'angate? Alors c'est pas maman. D'accord maman, yango na yona. Voilà, on va. Ah, maman est déjà là. Ah, elle est là. Merci, c'est gentil. Mesdames et messieurs, je suis déjà devant la maman. Maman, bonjour. Vous allez bien, maman? Vous allez bien, papa Nangai. Tu es content, maman. Biso toza, ils ont toza éco RDC. Tu luka ki moyen kokuta na yo. Neto salaki ba enquête na biso ka neto salaka. Neto se retrouver qui na adresse. Et les lots tout bas qui n'ont tout partagé nayo makambo ezaka un peu ya kobombama makambo batu ba ignoraka makambo yo eza batu baza censé ya koyeba ngo me ba yebite ben c'est biso yango to pisi batu possibilité ya koyeba yango pe manaka na biso ezopesa biso possibilité ya kokanisa bandeko batika biso et la preuve que mobali ya yo atika biso et ça l'a passé. Yango manaka biso alelo et opesa biso procédure ya kokota poto yeba izaki nini ne salemaka isalamaka pona nini pe komi nini. Voilà lelo soki okoko permettre biso to mekoso na yo na ebite. Na sepeli mingi na yambi bino nanu. Ndenge bokanisi ko ya kotala ngai na sepeli makasi na yambi bino tokokota to solola mamuke. Merci maman. Merci mesdames et messieurs, vous comprenez, c'est gentil avec la maman. Elle nous a permis d'entrer à la maison pour parler, négocier, s'échanger, partager et récupérer tout ce qui est comme information par rapport à notre star, Papa Chef. Merci. Et voilà mesdames et messieurs, et comme je disais, c'est gentil avec la maman. La maman nous a réussi et vraiment accueil qui est vraiment chaleureux. Maman, nga vraiment mazane sengo ya ko za na lilo na plateau na biso ya Eko RDC mingi boni vie boni situation et ezoli kana mboka na biso ezoli kaneni na part na yo mwasi ya star o ya kenda tika biso boni yo to za biso bien problème ezate problème eza nango te ndenge na utai koloba libanda maman manaka na biso eza manaka o ezopesa biso ezopesa bandeko bota la biso possibilité ya kokota ya kokanisa bandeko batika kosala biso parce que
apparemment ndenge bandeko batika biso o bapesa biso boyebi na bango bato bakoma kobosa na bango mwa moke yango biso toyaki toyeba lisolo ya papa chef bokutana wapi mwana o question munene boye bokutana wapi na papa chef papa chef tokutanaki ka ndenge bato nyonso bakutanaka tokutana na aéroport kende kotinda biloko na ngai na mboka moko boye tokutani mpe kande lisolo ezalaka mpe tolingani mpe donc yoki kotika biloko na ye papa chef mpo azalaki na banzela na ye mpe bato na ye na aéroport bino mpe bokutani lisolo ebandaka wana ntango ebandi lisolo nini ekomaka ekomaki ndenge ezalaka ntango wana makambo ya batelefone ezalaki te kaka adresse pesi adresse ya ndako ayaki na ndako tokomi mpe kosolola na ndenge ekomaki tobalanaki wana ntango wana telefone ezali te bapesi kaka adresse na bolingo papa chef alakisaka depuis premier jour nde asalaka effort ya kokoma ntina ndako suite nango ezalaka nini ntango abandi koya na ndako ezalaka mpe facile ya kokota parce que beau frère eyaka un peu compliqué hein bayambaka ye facile c'était comment maman explique-nous un peu relate moi histoire tu as pour ça to vivre encore papa chef na kati ya émission na biso tozo kanisa essaie un peu de faire ça maman kambwana za moi passe ba famille papa ndi mamoto facilement za moi passe hein bien que papa na ngai ba boyaki pesaki ba raison na bango ya kuboya ngai nalingaki me moko na yaki pe koboya yo boyi no su papa chef boyaki lisusu komaki mwa matata tano boyaki pardon tano boyaki papa chef a réagisaki ndenge nini akokaki te ye azalaki nde mbamba azalaki mbamba makasi asalaki effort nyonso kaka po bolingana kaka yango wana toyaki kokoma ntina kobalana na convaincre bapapa bayaki kondima nde tobalanaki donc papa chef alakisaki mobali na ye alakisaki yango mpenza bobalani mama ekomaki mais dis-nous un peu maman avant bokutana na papa chef obanda déjà komona ye na etando ya ike to omonaka ye te to na nsima ntango bolingani ne obandi komona ye na etando ya ike to otiraki attention vers ye te ntango wana makambo ya batelevizio ezalaki mpenza te televizio ezalaki mais ya bateatre bato baleka na bateatre kwa lelo ezalaka te bango teatre na bango lero wana teatre de 12 bazalaki kosala na basale ezalaki na basale bato bafuti babiye bakoti batali esuki na basale baza na bafoto na bafoto awo ebele ya basale baspectacle bazosala na basale ezalaki ya batelevizio mpenza te télévision tozalaki kotala mingi ezalaki nini oyo bakwedi ezalaki komba théâtre de chaînon nde mingi ezalaki koleka na batelevizio ntango wana bango baza koleka mpenza te mais bazalaki na baimage baimage ezalaki moko omona balekisi mwa baextrait ya théâtre de 12 mais pièce mobimba boye eza koleka mpenza te ezalaki teke ye tolinganaki na televizio to namonaka ye te ayaka nde kobeta lisolo nsima ntango mpe abeti lisolo nsima kaya osala théâtre en tout cas nasepelaki mpe te osepelaka te voilà c'est ce que yango nde ezalaki vraiment question na ngai mpe natuna osepelaka te siko mpona nini bato ya théâtre bato ya mobulu bato ya basi ebele naboyaka lisusu makasi ngai abi wana ngai kosimba te ye mpe amekaki koexplike na ndenge na ye papa wana na makambo ya bolingo te ayebisaka eloko te aexplikaki alobaki ye bato bakeseni eza bongo te bato bakeseni tala kaka théâtre ya mosala aexplikaki makambo ebele nakomi mpe kobosana nakomi mokolo noki ocomprendre ke no ayebisi théâtre eza mosala moto nyonso te kaka convaincre ngai mpo na ndima
Nipo ndimaka bo. Azaki mbamba suka na ndimaki kaka. Suka ndimaka. Et pour bokenda pe asenga loboko na yo azwa yo na makwela tina mokolo oyo yatikaka. C'était comment on a déroulement ya mariage? Type bozokola bobota ki bana, c'était comment? Boti bana ngaza na bana azaki na bana 6 bien que moko atika ngai. Tikali na bana 5. Moko atika ka bino ni kotika na bana 5. Bana musupe bazali papa pe avant anabota ki bana bazali. Maintenant maman tuzaki na kosa koeba eloko nini komaka likama we komelaki papa na biso chef papa chef to bengaka des fois avant non tuna de son vrai nom comme on est vraiment zakinini parce que si je comprends bien papa chef faisait le quoi non comme boya théâtre de son vrai nom vraiment comme bonizaka nani comme bona ezali Kashala Mwanantambo Joseph. OK. Papa Joseph. Maintenant, diepsa biso eloko nini komaka to komati place au tozali o komela papa Joseph beta moi lisolo. Comme un certain vendredi. Aibsa ngai jeudi na ngona pokwa ke nazana tournage lobby na ba garçon moko na Kinkoli. Ola lipe bien, tu l'as mis na tongo. Bongiselanga biloko ya tournage na bongiseli sac na che biloko nyonso asenga kicha oyo na chaki. Esiliti alali si tongo etani atikali ko yebisanga te na ko mtu pasi. Nazo ka musapi na ko eloko alobi yango te. Abimi pa ke alakani pe na bana na ye na pokwa papa. Ake na epe mbula pezo menacer rapidité ye pona théâtre en tout cas atambule beta ndake ndeki mbule menacer akei atikali nanga pe to vandi na biso pe na bana to komi ba pokwa likolo pe zala ka bien te mo mbula kaka ezolinge menacer mais beta kité ba 18h na moni bana na ya théâtre ya jetaf bayi oh mama to yoluka papa ngabi papa azate papa za tournage kuna na Kinkoli azate boyo kolukele nini apesa bino suspension bino boza mtu makasi boka ate boyo lukele nini ote abenga biso to ya tozelai pesi ba kiti bavandi abia bo benga yet ote to bengi numero nele kate ngabi zalanga na me kana me ki numero le kite ngabia soka tourner akanga ka téléphone avandi na ngai pe minutes na moni mtu mususu aye na uluka papa ngabi yo le kaka wa temi ko lebele ole ke ya ulukele londeni o tena oke ka posa na ya go mona e avandi na ngai pe to komi ba 19h na moni ka ngulu pa batu ba ye ko lela nini papa sali nini asali accident to nini de liwo ezalaki bongo na ibaki mutu na makolo te yo ebaki mo tuna makolote sango yaki ningi ka esalimaki place akindaki bandoko bayelaki yo sango wana bayabetelaki yo lisolo nini balobi nanga na kati ya tournage ntango bapesi ye bandi kotourne ayebisi bango naoki mutu pasi bango bayebi oyekata omela kisi akati pele abandi otambola bakisi na saki azwi kisi ameli azonga liso abi te na okoka te naoki mutu pasi makasi na okoka te fo hôpital nde bamemaki ye mwa dispensaire moko apembeli na Kinkoli kuna bakomi mana bayisi bango te oyo eza kaka na biso te boliko hôpital ya monene nde bakei na masere oyo akengasani kuna pe balobi mwa eza te okende Saint Joseph akoya wana na nzela nda akufaki. Donc en pleine scène donc papa aza ko exercer rôle bapesaki ye ne ayokaki mutu pasi na koyoka mutu pasi ebisi bango ke bopesaki alinya force abi non faut bomema na hôpital compte tenu ya ba transaction on a kenda boya ya boye awaka na biso te na nzela nyonso papa kataki motema koyoka sango wana mama ofandi bomoni engulu pa bato kotonda na lopango
ba émotion na ezaki lolenge nini papa eloko wana koka ko expliquer yango te koka te ti lelo ke yo ofanda ke bolali na moto alamuki pasi moko te nini talobi eloko moko te na pokwa poko ekomo ya sango mosusu ti lelo mpe namona ye te solola lisusu te nakoka ko expliquer shoko wana te mokolo oyo ye akenda kosala tournage na ntongo ntango azolamuka lisolo nini bobetaka te tobetaki solo bana classe solo bana classe po bana bafalaki bamata yese akomisaki bango deja mibale moko deja azalaki kuna nda ayebisi ngai bana lokola lelo baokete kotala baresultat soki na ye na pokwa le tokozwa oyo basalaki teste na yesi ye na oya na pokwa nde toyeba nde nini tokosala mpona makambo etali mbongo solo tobetaka na ntongo yango wana nayebisi ye nasala eleo ti alobi te nakozwa retard mbula ezomenase tyelanga kaka gato na ngai na sake akende omela na sucre kota okende nde nabongiselaki ye natie na kati ya sake nde abimi akei laki mpe bana na ye surtout ya mwasi oyo akufaki wana ye nde azalaki sur place ayebisi ye mami na pokwa papa okay. soki na comprendre bien mono wa mwasi atika bino atikaki papa ni moto atikaka ye liboso na nsima ne aye kokufa après une année mwana so aye kokufa à 23 ans silisaki mpe ka na ye se belaki te ka mbala mo boye na ba 18 ka abimi acharge telefone tozali na courant te acharge telefone na coin ake akwei na nzela sango ekomi bosali matanga esalamaki weka ekosalama bacondition ezalaki lolenge nini bacondition ya matanga bacondition ya mosala place oyo asalaka baintervention esalamaka ndenge nini mpe batraitaka oyo lolenge nini te matanga elekaki nango bien esaki na problème moko te elekaki nango bien bakundaki ye elombe asalaki vraiment makambo nyonso ya matanga elekaki nango très bien tokundaki ye place ya bien eloko moko ezalaki te lere mpe matanga esili bayaki mpe batali ngai enveloppe na bango basungaki ngai elekaki nango bien. Voilà, mesdames et messieurs, vous comprenez que je suis avec la maman. Moi aussi, à Papa Chef, au Atika Biso, Uta mi kolomileki, mi kolo tezalaki wakala, o papa apesaka biso pate ya lolenge na bando koloba na ebandeliete apesa biso mate ya ebele, alakisa biso ba savoir faire, ba tout. Et c'était tout ce qu'il a réussi comme formation depuis quelque part. Ayaka la once qu'on a étendu biso toujours à la tata. Papa Chef, la manière dont Amanda a exercé le travail, tu vois que non, papa intellectuel, il sait comment se défendre, et étant dans un quoi exercer devant Moutunae au bazo s'échanger par rapport à rôle, tu vois vraiment que non, c'est un artiste, ou azo quoi carnet rôle par rapport il y a directive au bah c'est pas scénariste, et scénario et ça la m'a très 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 kitoko. Et Lilo, notre papa n'est plus en vie. Atika biso, Lilo tozoko ba déjà na 3 ans. Depuis papa Atika biso. Voilà, libaku et pesi libiso. Lilo tokutana na mama, to solola na mama, to eba nini. Vous comprenez déjà dans notre première partie, ningi tozoken malembe petit tokenda na ko chiter na émission na biso parce que nous sommes dans notre première partie. Émission Nabiso, ils en a 2 parties. Première partie, Yangoyo, et deuxième partie, Koya, Otoko Luka, Nengenini Yakosala, Potozonga les suspens maman, dans 2 semaines. Question pour nous, Yakoti qu'il a eu quelque chose, Oyo, Yoko Pesa, et Kweko Pesa, to Sangisa, to Sunga Mama, Veve, Oyo, Akufela Mobali, Ye, Abanako Sungaye, Maman Ozongela yo. Na loboko na ngai ya koto na zana ndeko mobali. Je dois essayer un peu de parler aussi avec le monsieur, savoir ce qui y a zanani na katanda ko.
toyeba peto mika kukundola isusu eloko moko oyo eza kati na ye. Voilà. Yaya boni Qui m'ezali? Ça va quand même? Ouais, ça va. Naïba use ça va. Vraiment, c'est bien confirmé. Naïba use na katana kwa. Naza mwana. Mwana ya nani? Mwana ya papa chef. Quantième de la famille? Non, par rapport à l'orientation, pas maman. Et pas maman, naza troisième. Bon, naza quatrième. Maintenant, naza troisième. Parce que moi, on a dit. Tu as vu quand même, tu as eu le temps et à vivre dans papa chef, votre père. Ben oui, hein. À Tikina, à âge il y a 20 ans. 20 ans. Ouais. Comment était l'histoire? Rencontre un peu. Depuis votre 1 an, tu as 20 ans. À un certain âge, vous avez parce que vous en avez au moins. Mais comment tu as âge, vous avez yene papa, yene maman. Maintenant, depuis na âge, vous avez ti papa ti karabino, il est kakandengeni. Beta moi li solo. Ah bon, n'a habité, hein. N'a habité ce qui. Ma papa n'y a son mokili, mais dans le roi. Donc, Azalina Moutounio sont bien, Azalina Bisso vraiment bien. En tout cas, j'avais senti que la n'a pas parent. C'est un peu ça. Tu avais senti que Ozarana papa. Mais non, je vais là vous dire que au sentant vraiment que aux a perdre amour. Le plus important c'est dans bolingo. Ou Azalina on vers bananae, ou bandé au pesa biso et puis discipline, na éducation autour. Donc il y a des bases. Comment était l'histoire rencontre et comment ni papa de Ngozwa Kisango par rapport à la maman Nenga Utikoloba? Est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose et pour former toujours information parce que ils sont là nombreux devant leur poste téléviseur, ces petits écrans au bazote la biso vraiment avec attention à on a quoi RDC ah mais Jakita d'amour fidèle Bukasa bazola na biso est-ce que ko beta moi li solo tengo po kaka sango nenge pe salima na nenge pe komalelo. Bon en fait c'est un peu difficile quand on est maman lobby il faut expliquer le roi na nenge komaki mais sauf que je dormais na lalaki vers 17h je crois. Ba mastera ya classe ba komi obenganga na téléphone et tout ba to mona na kala vu que azaka na Kasavubu tout près à bureau ya président Lombe abanda obenganga bon je dormais na yoka ba peine était on la muki na bengie diko tout na ngande ni papa bon na comprenait été ah yoku tout muto za kota bureau na bango mo komelanga message que to vandi kuna père to za livre mais neni otu na ngai bon azane bien vu que nga za na zeska mote na ye et puis na zena nga yo lala na ebité aza bien et après to komba 18h na yo kitandaku na komi na ndaku sika mama zalaki to vandi ndepe bato msu bazoya wana bacteur na ye kande mama lobi bazoya le batinde sangoya ki okoma donc c'est un peu ça bon ko sentir o na yokaki na habité na talaki vie mobimba na talaki ndenge na zalaki na ndenge na okoma mais na yeba été que na za o na zalelo donc c'est un peu ça. Quand vous nous disiez au ebaité au koza au zalelo au ngobisa biso nini? Bon en fait kovanda na papa chef eza kovanda na école donc on a golo ba on eza kovanda na école parce que so vandi pa na ye otanga te o elote pe d'ailleurs pa na ye so ko vandi oza mwana na ye tout comme oza mwana était il faut otanga mais d'après ngai na banda le bondier papa linga tenga tanga parce que et on y a son air na yepsi ba minerval ba bon bande ko nanga misusu ba tanga na ba école bien mais ngai omona tindi na école mo boui kaka
bon atindo te matiki on école mo boye tant on a le maman ebi atiki on école mo changer école te mais bandi ko nyo so ba changer ba école vous comprenez donc tant on a eu un diplôme on a préféré na ke inikin na ke ça droit na inikin bon tant on a qui a proposé anzimete asinga bia kuna bon ngamo non na ebe ke tant on a qui pour proposer papa qu'il faut na que inscription na inikin papa au CP là pour na ebinde papa zalaka il faut mona tanga blo moi bon mais na comprendre te azali na mo ba doute et tout après ça ngapi même pas bon inscription maman me taper ça ngai na kena se forcer vie qui na lingeka inikin na kena sali pa inscription so na ina web seka ba makambu ke mbongo fo ça bah yeb ça ngaka ti après a kombaki ba tournage en memangai au force ngai au ila ngai nseka moi ezali tseka ouais ya au mema pa nseka yo faut travailler na ye yo faut za na ye ba blonyo so sala yo faut talaka et après na ki ozwa grand frère moko azapeka designer to banda nzamba sali to mo vanda le pa moko et tout na romo kanga mapena ye ndenge papa lingaki yango na romo mona pena ki papa hein a communiqué sengo avec eux par rapport à ça qui n'a idée moro mazo ibsongo indirectement donc a comme vraiment na sengo na romo kanga manaye na romo sali la epi mo bloko na ya bona vanda machine na groupe na ya Getaf na salili moi fiche mo boye ya groupe na ya CPLI na salili na filmer na téléphone na sali moi nos mo na montage tia CPLI et puis na yo kende INPP pour sa formation la communication visuelle. Et après, na komi mono oye psi pena papa likambu. Ya INPP, il faut pesa mbongo nini boye. Ya pratique ya nini. Au mona penza ki muto fond. Il est motivé maintenant et au mona que non, mon azada INPP azoyo kola eloko ya zaki na ngona pour ça. Voilà. Donc ndena yaki bon, na ba âge wana na yeba non te ki zaki suwe na ye. Parce que na koma o nazalelo. Mais après liwa na ye ndesco na yo comprendre o ni nezalaki parce que au moni tant yaza na tant yaza te il y a une grande différence. Il y a Minerva lem sous na ngena sisa inikinte mutanga ka futa wan ngaza te moni mais na sali formation na silisi formation na komio na zalelo me yaza te moni donc yango na lo ba ko vanda na ye ezaki lokola o vanda na kati école. Il a calculé l'heure. Atali situation déjà na musika atali non la manière dont makambo ezo kendele tu ko kenda na inikin et ko zo mo ata o kenda pour et garantir yo. C'est ça. Ouais eza bon nga na lo baraza cerveau monteur ya vinanga. Voilà. Donc aujourd'hui tu peux dire papa merci. Je peux pas. Mais je l'ai dit. Je l'ai dit. Ouais. Non, tu l'as dit déjà. Ouais. Et puis c'est gravé dans ma vie. Oui. Parce que l'élo, la conjoncture na yamboka, koyeba musala maboko, est avantageux. Ouais. Et ça souhait au yalingaki. Tu te retrouves? Si. Ça n'a pas non donc na kosi. Bon. Kosala musala maboko kandi na bana loba. Et ça avantage yebaki yango déjà yebaki yango bon ngana bengaki c'est un philosophe, c'est un voyant, donc bon en fait surtout tamboni non nzela en tout cas n'évitez pas na zanga na mboloba. Il me disait au moni soki oya na yeba jour moko to uta bureau na yeto oya et puis mbule wana beta c'était vers 19h tozonga ndako na nyati mai quand des arômes on a tima ils sont pas liés. La signé pardon bon c'est bon mais sauf que moniteur autant bon là côté la place au télémité tala skoli boso poso maiza OK mpanzi na âge na zala qui na comprendre qui on te mais on a comme il est là ils ont il a à chaque temps donc na éviter pour na zanga na maloba. Tu penses le temps quelque part au fandi na kwema monsieur Tangio au kanisi père et lo mo boye fallait que ça la maboye mais ça la mité pour azate et comme là
Bon, en fait, quand on va moi, je suis artiste et le cas plastique. Quand on va le rôle là. Donc, on a le bac qui n'a o yolem susu yatiki dans domaine là. C'est long là. On est dans 100 ans. Donc, c'est un peu ça. La raison de ça est loco. On passe toujours là. Tu vois, il y a qui mutu. On vend dans le caméra, on a la caméra. Maintenant, ce qu'on a mouton, on a la caméra. Donc, on a la bateau, on a le bousseau. Donc, faut un peu comprendre. Donc, c'est quand même bien. Il y a un papa à bouer. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. En tout cas, j'ai jeté la quête toujours bas fleur. Là, ça va aller. Voilà, mesdames et messieurs, comprenez, nous sommes dans la famille de notre papa chef. C'est l'enfant, hein. Moi, on est papa chef. Au lieu de qui tombe à vivre un papa, place mon con. 20 ans après, papa qui est à Tiki. Vous avez compris que l'enfant bien expliqué, hein, par rapport il y a Oikomaki, Azagi n'a pas ça qui n'est ni n'a ça la droit, ok, pensez à papa Zaki bon monter. Et papa voyait des lois, il voyait des lois. Ce que j'ai compris, il voyait des lois. Et aujourd'hui, l'enfant a bénéficié d'un savoir-faire, orientation, je peux dire. Oh, papa a orienté qui est Lilo, il se retrouve. À l'obé, hier, je se référait toujours à papa. C'est quand même pas bien. Coup de chapeau bas, depuis quelque part dans Boka Bakoko, dans mon kili, mon susso, bichoto, habité place Tokendaka. Papa chef. Maman, ça va? Ça va, papa. Ça va très bien. Ça va. Lelo, mobile na atika biso. Akenda na ye. Na ko tu na teke ça la ko passe pour ça la ko passe. Okomona ba insuffisance mususu oyo ye abanda ko sala makambo mususu ya banda ko sala et ça ma ralissu te poye azati tu te poses des questions quelque part sur comme bino et loko yo soki papa chef azalaki soki Joseph azalaki mais ça la même maramoko tu te poses aussi des questions comme ça et komaka nani na ye balelo bande kwa musala ya papa Joseph est-ce que balekaka komona yo balekaka kobondisa yo ndenge balobaka na lokoto alingana est-ce que à chaque temps to ya date ya anniversaire ya libako ya mabe komela papa est-ce que bato bazwaka ta ya kosangana ko célébrer baninga na yepe libota na ebite malobomboka yo kuloba ke kokanisa papa soki mwa likambo moko ezangi to nini yelanga mingi po ata lobi alobaki yango mwana ntuka na ye ya suka auti kozwa examen d'état fo akota université sikoyo na minute oyo fala ilobi napesa mbongo inscription fali na bimisa bapapier boye po akende kokota salaki nga pasi na mituna ngabi soki azalaki nayebisi kutu baninga tozali na bangabi na kokoka te po ntango ye moko azalaki aza kosala kutu makambo oyo okaka Charlie mambo abana classe donc naomona ngo kaka pepele ye azosala makambo na ye nayebaki kutu teke eza pasi boye siko nde nayomona ngo kete azalaki mobali ya solo batangisa bana nyonso bazwa ba diplôme d'état na mboka na biso foza mobali ya solo siko natikali nga moko nakomomona ekomi charge nazokoka te mais nazosala quand même effort okay. Mwana naza moke ya 17 ans fo atanga yango wana nde eloko ya liboso nano esalinga pasi mpona no baka mikolo oyo nano ekomi récemment ke baninga ya papa ya musala batalanga batalaka azalaki koya mais nakoloba mikolo oyo mutu nyonso mboka ekomi pasi mutu nyonso ana bacharge na ye aza na baproblème na ye kotala na penza boye ekomi kaka mwa pasi kaka bango te biso nyonso po telemo ketala mutu ekomi mwa pasi mais tobenganaka tosololaka twana biso bien
Ça bien. Mais que tu as été na date mokolo yo papa atika biso parce que vous prenez quand même le temps il y a qu'à célébrer yango il y a qu'aux aller ensemble qu'aux soit même 30 minutes il y a qu'à réfléchir ninge papa qui là ninge atika biso bosala yango ane ya liboso tosalaki yango na bana kaka ne oyo elandi en tout cas tosalaki te ngai nakokoka te ke nalongwa nakende kotala ye esika azali nakokoka te nye ke ekeyaki kosalama na ya mwana ye kosangana nakokokende basimetiere te bato mpe bakolinga te nakende mpo tensionederangeanga nakokoka te ke koloba ke baninga na ya mosala to bayaka to mpo na bajour wango en tout cas wana te tosali yango te yango nazosweta ata ane oyo so nzambe asimbi mitema na bango tokosala yango mpo azaka me motu ane nyonso chaque anniversaire ya liwa ya motu bato naye bakendaka kotala kobongisa esalaka bien yango nazosenga ane oyo eza le 10 octobre boyo bakozala près bakobongisa tokokende mpo totala ata na nga nakei te bana bakokende ata baartiste bango moko bakokende ata bakei te tosangani kaka mpona kokanisa ye osala nga bien makasi. Voilà, messieurs dames, c'est pour bientôt le 10 octobre. Waneza mokolo yo papa Joseph Otobenga alias papa chef atika kabiso donc ekozala malamu bato basangana je ne sais pas si l'organisation est consalema, mais avec nos numéros affichés au bas des écrans, vous voyez que vous avez des informations par rapport à Jourouana, il y a le 10 août. Question encore pour nous de bien réfléchir, il y a qu'à raisonner, il y a qu'à penser sur tant beaucoup de baba. Donc, est-ce que Nini, Bishoto Tikali, Photo Sala, est-ce que Ndakisani n'a malamu? Autre kozwa autre zwaki autre kosalela pe po esunga continuité na biso par rapport ya busara autre za na rope na mabota na biso. Maman ozwaki pe temps ya koyekola mobile no malamu mingi tano banda kotala ina itando ike wana boti na libala na bito bosel mam na bino nyonso libala pe yebani ba beau frère pe bandimi liboso itando ike kotala bomoni papa chef avec les enfants à la maison sota la papa au banda ya kolobanini yo moko na sa mutema wana kotala bozo seka bomoni papa mais yo moko ebi wana mobali nanga au banda ya kolobanini kolobanini papa po ezalaki bazolakisa ye tovandi na ye tozotala na ye tozoseka ye mpe azoexplike yo ye mpe anda koseka makasi et surtout nani oyo mwana mwasi oyo nani oyo ya simba oyo bakombo yango kimubange bakombo ekomokima surtout ye soki wapesa to bareponse oyo nani kalunga surtout papa chef awanda koseka kalunga makasi so tovandi tozotala televizio biloko kalunga asalaka wana ye anda koseka makasi anda kojue na ye mona azoexplike yo eza boye le mosusu piese wana avant eleka ya explike o deja Charlie tika piese moko bapesi role moko bapesi ngai nagangelaki bango koto na osilika naza na baboki le bopesa nga barole ya boye et arriva pe que role bo bapesi aza mobali ya mwasi songolo pe mwasi ana zo chérir yo za na ndako et ça la curiosité ça la ngelo te ça la kao déjà musala pour la kao déjà parce que au début au banda ko douter envers ye il ou ni ce que ça la gondi mabongo okomo lobaki na yebi kiza musala confiance sinaki komona lero tovandi musala ndengazo sala neto vandi na yo mona eza nango ka théâtre ya makambo bazo wana eza apart ya musala eza na musala ye moko abandai koloba ozoseka mona explique abi Charlie tika role moko bapesi ngai tika bano baza bien te babanga ngate na ngangeli bango koto umona bapesa nga role na chambre na fille na yipsi bango na babokilo
tozoseka no esalanga elo te po ezalaki ata bato na quartier kotuna omonaki mobali no na tv te pardon nga na okoka te esala eloko te esalanga elo mo te eza mosala nazwelaka mbongo mosala nalelaka esalanga elo te donc ebanda osalanga elo mo te amesenaki ezalaki mosala. Voilà, maman, est-ce que Nanyo Sowana et le Roni Toko retenir papa chef? Parce que yo nous toujours qui tant moulaï à kopikanaï, yo nous toujours qui tant moulaï à kozalana papa chef. Nanyo so, na makambo nyonso et le Roni Toko ko retenir, o biso toujours kali baku ya ko retenir te pas papa chef. Et le Roni Toko zoa toko retenir et pas papa chef. Papa wana azalaki papa moko bien, azalaki éducateur et surtout ya ba jeune ye moko aza koloba ngo ya koleka na nzela te akuta bana bazobunda aleka ata azalaki na retard na tournage akotelema bando yebise me yo ozalaki na retard ukometa bishali na utika bana babunda te fo akabola akuti makelele fo apikisa liboso na ye mwana koleka na pantalon akitisi ba fesse te ata na nzela kobenga ye petit yaka matisa pantalon. Donc azalaki éducateur, azalaki papa moko bien, alingaki batu, alingaki koseka na batu, kolia na batu, solola na batu. Kaka po naza susu na quartier te batu bele balizaki ko témoigner makasi yango wana eloko boko kangeza liki azalaki papa moko malamu. Boboto ayibi ko éduquer bana. En tout cas bana na ye ti lelo balobaka to bando mona papa azonyo ko la biso papa biso te o papa la biso bien c'est l'éducation. Metala lelo esika nyoso bana nanga balekaka. Mutu nyoso asepelaka na bango. Ngaka bango caractère na bango. Mutu nyoso asepelaka na bango. Donc les éducation ya papa wana. Zaki papa malamu. Loko boko kanga yango wana kazalaki papa moko éducateur. Ozanga eloko moko ya mutu ya makasi. Makasi. Sokofando lobi non. Est-ce que liwa ezaka nini? Est-ce que tu as eu quand même le temps ya komituna liwa eza nini? Na mituna ka makasi. Na comprendre te. Comprendre eloko wana te. Na mituna ka. Et puis liwa au moins liwa ezaka obelisi mutu boko ti hôpital. Ozaka na hôpital tombola lalisa ye liesa ye sala boy sokola ye izandenge mususu ke o wana yo bango bakufi wana zali wa moko apasi makasi apasi olambi biloko finiki mbai nanga oya olia na poko mayete apasi. Mesdames et messieurs, comme la terre tourne encore, donc les réalistes aussi vont changer toujours de temps à temps, de temps à autre. La réalité banaka a changé. C'est à nous maintenant de s'adapter à la situation pour te bénéficier toujours dans l'ombre. Situation comme là qui maman Pelibota parce que la terre tournait. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui la terre tourne toujours. Et comme la terre tourne, donc les réalités vont changer encore. Donc c'est à nous maintenant de s'adapter à la situation pour bénéficier de l'ombre. Et quand nous nous bénéficions de cette ombre, il faut aussi savoir comment les partager. On peut s'appeler Batoupi ou partout. Vous avez compris avec notre papa chef, papa Joseph. Ameka il peut partager ombre. Oh, il a bénéficié qui? Depuis un moment, on a Moussa Naï, on a Mamdaï. Ameka peut partager. Biso to rotika maman moi mon cœur. To continuer Moussa na biso. Au début déjà, j'ai bien dit que Tourouza n'a pas d'intervention. Bandeko va quoi intervenir. Les présidents de l'Ombe et les autres. Comme un campé que sur la bango pe toeba nini et ça la makane ni pe surtout côté Moussala notre recul loka. Ah notre bandeko lobi la vie privée. Mais pour n'acheter nazaka na 3 mituna moko funa tuna mama. Pour maman pe sabiso maloba na ya suka pona mokola lelo. Pe biso te baningi ni toko sala. Pour tokozonge la maman dans 2 semaines, comme je viens de dire. Vous qui êtes devant votre téléviseur, vos petits écrans, vous nous suivez avec attention ici à l'école d'IRC. Manaka Oyo, tokozonga dans 2 semaines par maman.
et quoi RDC et comme la maman quelque chose attends moi miliki attends moi ti café bulukutu o eko sunga ya melata ma ya moto na tongo pe bino pe bandeko bo kota la biso de partout o bo sepelaka na mateya ba savoir faire ba atout oyo ya papa chef papa Joseph bo hésiter te bo essayer toujours ya Robin Kabiso na ba numéro où ils ont affiché au bas de vos écrans tout mais un peu que partager na maman pelibota au batikali question pour nous il y a qu'on penser les sous na papa ou atika biso depuis un moment voilà biso tokozonga awa dans des semaines voilà maman maloba nanga esuka mutuna nanga poto kabwana yo pour pesa biso maloba nanga esuka pona mokola lelo pe biso tokozongela yo dans des semaines tout kenda suko réfléchir est-ce que maman ozobika lolenge nini na bana otika na bango lolenge nini ozobika parce que moto yo abanda ko aider yo moto yo bosaka na complice na yo oh bozalaka na soki bozana ye dans complicité à ma sécurité mais il n'est plus là maintenant ibisa biso maman ozobika lolenge nini ovivaka ndenge nini eza penza mwa pasi nayebi ke mwasi nyonso atikala veuve ata aza na milliard ekokokaka ateke na ntango mobali nazalaki me nga naza na milliard te nasalaka te navivaka na ngolo ya nzambe ana bandeko asungaka ngai mwa moke moke mpona ovivre na bana donc eza kaka mwa koloba eza te eza pasi mingi eza pasi voilà pour ne pas okoti na ndako okoti bomoni eza déjà témoignage monene eza déjà réponse ya oyo tuni mpona kotika te na mwa makanisi ebele toseka ata mwa moke papa chef abanda kolingaka kolia nini mingi papa na ngai abanda kolinga mingi moni bitekuteko tye solo lambeli yango ya mai tye solo okalingi ndakala okalingeli ye ngai okalingi Thompson nde bilo anda kolinga mingi surtout ndakala mbisi ya kokauka biloko anda kolinga makasi yango wana adolinga mingi bongo soki toke na ngambo ya masano oyo tomonaka bale ye équipe nini bozaka bozaka équipe comment yo sokomisa équipe mususu ye équipe mususu botala match bozoswana to ezaka nini ngai kutulele wana ngai nakipaka na mambo ba match te na komokipa ngo ndesiko kai na ukimisa ngai équipe nyonso yo ozokumisa DSMP yezokumisa vita na kata ndo bokomo swana zela lelo to gagner bino baleza la kitenga na banda okipe na makambo ana te wana mambo ana ye na bana na yinde mambo match ye na bana na ye papa alingaki masano mingi alingaki azaki mtu ya vita mazembe oyo ya azaki mtu ya mazembe bana na ye moko ya vita moko imana oyo boye oyoka discussion bango moko na ndako abi habutikela amakelele biloko bamachi wana pe subiloni voilà bongo papa azalaki mtu ya mazembe alingaki masano makasi voilà makasi po ye pe azalaki jouer na bomwana naza na bafoto azalaki pe jouer na bomwana makasi azalaki scout donc moi masana asali yango mwa mingi et maintenant à part le théâtre au azok abanek wa resiti atika mokili oyo azalaki na musala mususu te hors ya théâtre azalaki fonctionnaire à l'état Et maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous allez quand même récupérer quelque chose par l'État, non? Papa,
wana kutu eza ya koloba te banda nakotisa badossier yaka lelo yaka lobi na ndenge na ya kozwa likambo ya mwana wana lemba mpe na vanda na nga na ngai na bandela dossier yango me namoni kaka na bando bebisa batransport pamba batambwisi veve depuis batambwisi yaka lobi yaka lelo yaka lobi natamboli na fonction publique wana mapapa nyonso esili natika na nga eza pasi mpe mawa on va essayer un peu de s'adapter à la situation et de bénéficier toujours là-bas ombre. Et ombre, on a tout partagé, on a bandé comme Susu. Nous sommes presque à la fin de notre entretien avec la famille de notre papa Joseph. Mon cher frère, ça va? Qu'est-ce que tu as retenu, papa? Nangambu na yomuku, yomuku retena nini? Bon, ils est belé, ils est belé. Na cité nyonso te. Même une partie. Mais sauf qu'il faut être d'abord intelligent et puis savoir quoi faire dans la vie. Et puis il faut être humble. C'est ça, papa chef. Ah, c'est ça, papa chef. Ouais. Vraiment. Et il y a ces gens qui nous suivent de partout. Et là, nous avons rapidement parce que tout kabwana yo, tout kabwana pena maman, tout continuer ma salon abisso place de kokenda. Quoi ça va on dit? Je sais pas moi si vous avez quelque chose à dire. Là-bas fan, il y a papa nayo. Ah bon. En tout cas, il y a rien à dire. Il y a rien. Et vous pouvez dire bonjour à ces gens tu bois boire. Ah ouais. Boss na pesi mbote, eskozali, Jean Thibault. Na mona ka musala. En tout cas, ça va. Merci. Ça va. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Bon. Najiota matin de mingi na nyoso eleki biso toko continue nzela ba na yo marubasuka iza mboka yo mais yango te tikika ete na tika toujours bongo soki quand même numéro moko ekozala na part na bino parce que y a aussi d'autres gens ou komona ki ya moyen na benga Daniel Ezate to na benga boss Jean Chibuzate je peux passer directement chez la maman ça peut aussi se faire non donc ba jape numéro lini ba komono pe liloba moko ko ebisa bandeko ba bikaka mosala malamu ya mobali na yo na itando ike okobisa bango nini rapidement pour toka bwana yo naza na likambo ya koloba te liboso na pesi na merci na bino bana nanga bokanisi papa na bosi na bino bobosani biso te apesi bino merci nzambe apambola bino pambola misala bozosala poso bino bosali yango te biso tokobika te so tozobika nsima na bino baoyo nyonso baviva na papa basepela na misala ya papa na sengi bango nzambe apambola bango naza na likambo ya koloba te wamonika akokosunga bana ya papa akosunga nzambe akopambola ye nzambe apambola bino nyonso na likambo ya koloba te. Vous avez un numéro moko to babenga biso kaka na numéro to passion numéro ezali oui pesa numéro zali 089 92 36 983 wana numéro na ngai. Donc mesdames et messieurs, vous avez compris que maman Nabiso nenge karato beta lisolo to comme Nabiso na suka to kende toujours ba intervention ya bandeko mususu nenge to continuer toujours. Entre temps maman moi je vous dis bye. Tika malamu. Nenge ndeko boba wa bisou bye. Donc maman elle est là. Elle était gentille envers nous avec mon frère, ça va. Rappelle un peu votre nom. Christian. Christian. Cash. Cash. Pourquoi Cash? En fait, c'est Kachala. Kachala. Cash. Ouais. Waouh. Oh non. Les noms modernisés, je crois. C'est bon comme ça, mesdames et messieurs. On va évoluer au rythme toujours. Ça n'est fini pour ici, mais nous continuons toujours notre parcours, nos interventions par rapport à notre histoire d'aujourd'hui, de Papa Chef qui nous a laissé depuis un moment. Mais nous vivons toujours avec ses œuvres. L'artiste, on ne meurt jamais. Il vit avec nous dans ses œuvres. Voilà. Papa Chef a Tikabiso, mais toujours na ba œuvre na epelelo to moni descendance na ye tozo mona kiye na kati ya mwana pe toza na mwasi na ye madame na ye épouse na ye awa ayebisi biso oyo ezalaki Papa Chef. On a compris quand même, on a compris, mais
non, répéter que tous dans 2 semaines. Fais quand même l'effort. Il y a des gros messieurs, il y a des grandes dames qui nous suivent. Avec attention. Donc, il y a Maman Kabasili, Maman Godé Kabasili qui nous suit. Il y a Maman Fabienne Oualeba qui nous suit. Il y a Papa Kabasili qui nous suit. Il y a la grande famille Sondi. Oh, Bazolanda Bisso. Je pense que vous allez faire quelque chose pour notre maman. Toujours dans la faveur, il y a Papa Chef, OAP Sabino Manaka. Nous évoluons toujours. Merci. Et voilà, nous évoluons toujours au rythme de notre rubrique Tokanisa Baoyoba Tikabiso. Nous sommes ici au Sokoda, juste pour l'intervention du président Elombe et tant d'autres. Oyoba Kondima Kosola Biso na micro par rapport il y a Papa Chef. Oyo a Bikaki na bango elongo par rapport à Yambisala na bango. Mesdames et messieurs, vous avez compris, depuis Tobanda qui na Bandeli, on a beaucoup parlé. On a essayé un peu de voir avec la maman, on a essayé un peu de voir avec l'enfant, le Papa Chef. Ça a été vraiment normal. Vraiment, vous êtes là, vous nous suivez avec intention. Merci vraiment à vous. Nadège Bidunga, depuis quelque part, Fifa Ali et Patricia Okito. Mais Jacquita d'amour, merci à toi. On va entrer à l'intérieur pour voir le président Elombe et tant d'autres. Autour de Campé, qu'on soit là, tout me Campé pour voir comment la situation est à la qui. Merci. Je parlerai de Papa Chef avec aisance parce que il a été mon collaborateur pendant près de 15 ans. Joseph Kachala, mon Antambois de son vrai nom. Moi je l'appelais souvent garçon de l'Union minière parce qu'il est né au Katanga. Il a grandi au Katanga, il a commencé le théâtre là-bas. Papa Chef est parmi les comédiens congolais qui ont participé au premier festival des arts nègres. Donc lui a joué devant Léopold Sédar Senghor. Il a fait un monument et il a même joué dans un festival aux îles Maurice. Parti de Lubumbashi, ils ont quitté Lubumbashi pour jouer à ce premier, participer à ce premier festival. Et au retour du festival, bon, comme vous savez, on vient des provinces, on découvre Kinshasa, on s'installe. Voilà pourquoi Papa Chef est resté ici. Et avec pratiquement tous les autres, les grands-pères racontent qui étaient à la radio, et certains qui ont joué dans La Vie est belle, dans le film La Vie est belle, et il a créé ici, avec les autres, le théâtre de 12. Non, de Lubumbashi, ils sont venus au théâtre de 12. Là, ils ont présenté au festival La Marmite de Kokambala. Et il a créé sa troupe ici. Il a même dirigé des associations de théâtre amateurs. Je crois, Ebalé était l'un de ces acteurs qui ont joué dans ce théâtre, le théâtre de 12. Et puis, il a connu un temps mort, comme il est devenu fonctionnaire de l'État, je crois au ministère de l'Agriculture. Après, lorsque Chitengesana a créé Julien Ngoy, il a fait recours à ses services. Et il a réapparu sous le sobriquet de Oncle Tumba. Dans Julien Ngoy. Et après, la série Julien Ngoy a arrêté ses productions. Et moi, lorsque je quittais le groupe Salongo, j'avais en tête ce que je devais faire, le style de travail que je devais amener à la télévision. J'ai cherché Papa Chef. Et c'est moi qui lui ai donné ce nom de Papa Chef. Il est arrivé, c'est le vieux Doudou Ngafoura qui m'a amené chez lui. Il avait un bureau sur l'avenue Ezo. On ne se connaissait pas, parce que tout le monde n'avait pas de lien. Mais je l'ai abordé, je lui ai expliqué ce que je voulais. J'ai sollicité Mama Chiboagwa Sophie, Mama Chibo, qui était au Théâtre National. J'ai sollicité un ancien Théâtre National aussi, Nzundu Gikanda, Dieudonné. Et voilà comment j'ai appelé les autres. On a commencé
avec bien entendu Lipati, ma coéquipière de Salongo, on a commencé à répéter ensemble. Papa Chef était pour moi un papa, un ami. Parce que nous avons développé notre convivialité, nos rapports, de telle sorte que nos problèmes de foyer, de ménage, de famille, on les partageait sans embâche. C'était un acteur assidu. Papa Chef, c'était un maniaque de la perfection. Il voulait le beau, il voulait le bien. Papa Chef voulait que ce que vous allez faire rencontre ses préoccupations, ses sentiments. Il dit, président, c'est bien, mais est-ce que... Président, c'est bien. Il faut dire, c'est moi qui ai fait jouer Papa Chef dans Lingala. Lingala, lui n'a parlé que Swahili, Chiluba, na français. 3 langues, même chez lui à la maison. Français, Swahili, Chiluba. Donc le Lingala, dans le quartier, papa, le Lingala, c'était un effort. Papa Chef, revenez un peu, nous sommes au théâtre populaire, revenez un peu. Il va, qui est en français, qui est. Bon, après, Papa Chef, s'il vous plaît, on peut reprendre ça, mais c'est moi qui gagne il a fait cet effort-là parce qu'il adorait, c'était une passion pour lui, le théâtre. C'était vraiment une passion pour lui. Et, que dire, paix à son âme, il a tiré sa révérence sur scène, en pleine prestation. À sa crise, il y a tension, on a constaté par après qu'il avait fait une hémorragie interne, les médecins eux-mêmes connaissent les termes qu'il faut, et on n'a pas pu le sauver. On n'a pas pu le sauver. Même le médecin avait dit que si on était parvenu à le sauver, on aurait pu sauver physiquement la personne, mais avec de problèmes mentaux assez sérieux. Bon, Dieu a donné, Dieu a repris, paix à son âme. Voilà le peu que je puisse dire. C'est quelqu'un, en fait, ceux qui le voyaient au groupe Simba trouvaient un autre homme. C'est un monsieur de caractère, un monsieur dur, un vrai Papa Moulouba, un vrai, un dur. Mais quand on le voyait, donc son milieu de prédilection, c'était se retrouver entre artistes. Basila, qui ont loin l'âge à Bananaye, Banani, Banyota, Banyango, Bamaya, Baosakananaye, Bakosurno, Banengenyoso, Viemandaya, Vienani, mais il était à l'aise, c'était son milieu, même malade. Et je me rappelle, Oyo Markanga, Papa Chef perdait son fils aîné. Nous sommes, je crois, en 2001 ou 2002, et son fils avait 43 ans. Il me dit, président, ne t'apitoie pas de moi. Si tu t'apitoies, tu vas me rendre plus triste. Mon fils est en train de mourir. Mais si je reste là, le regarder mourir, je crois que je mourrai avant lui. Même 1 minute avant lui, je vais mourir. J'ai pris ce devoir de l'égayer, de créer un environnement. On répétait même une partie dramatique, une partie mélancolique, que dire, une partie tragique. Mais pour ne pas le plonger dans la tragédie, mais il venait. Tosali Bongwata 4 jours avant moi, Ayaka répétition. Si je reste là, je vais mourir. Et nous avons géré cette situation jusqu'à ce que son fils avait rendu l'âme. C'est quelqu'un qui était fort mentalement, mais c'était un monsieur bien. C'est un monsieur qui savait qu'on allait Masta Yabatou quand les circonstances l'exigeaient. Nombreux n'ont pas su vivre dans Papa Chef parce qu'ils étaient très rigoureux, très dur. Mais Nga, Nazana Papa Chef, vraiment très bien, Tinasuka. Voilà. Et bref, qu'est-ce qu'on peut retenir à Papa Chef? Bah, j'ai tout dit, un monsieur rigoureux, en bref, oui. Un travailleur, oui. Un monsieur droit, qui aimait la droiture, qui était honnête. Voilà. Merci, président. Je vous en prie. Ce que je pourrais dire, je ne l'ai pas connu en tant que personne physique, je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas côtoyé, mais j'ai beaucoup suivi ses prestations dans le groupe Simba. Et de temps en temps, il tournait chez moi à Kassavou, quand j'habitais Bouozi. Et je l'appréciais beaucoup. Sa façon de tourner et sa façon de jouer faisait voir qu'il était vraiment responsable
et sur scène. Et ça reflétait même sa façon aussi d'être dans son foyer. Donc je peux bien facilement dire que la façon dont il jouait ses pièces de théâtre, c'est aussi de la façon dont il se comportait à la maison. Il était vraiment papa. Dans plusieurs rôles qu'on lui confiait, il était honnête. Bon, peut-être qu'il a joué, mais je n'ai pas vu. Mais je n'ai jamais vu une partie dans une pièce où il a été vraiment un papa méchant ou un acteur que les gens haïssaient. Non, il était toujours rigoureux, lié aux traditions, aux coutumes, et il donnait toujours des conseils. Vraiment, je l'ai beaucoup apprécié. Même dans notre théâtre là, Julien Boyer, tout ça, il a fait preuve de beaucoup de maturité, de sagesse. Je l'ai beaucoup apprécié. C'est triste d'avoir perdu un acteur comme lui, parce qu'il y avait des Ntoud, il y avait des Khaled, il avait cette trempe-là, il était dans cette lignée-là des grands acteurs de Mutombo Bouichi. Donc voilà. Maintenant, bon, il y a des Soukar, des Lombé, des Bodo qui sont pratiquement des descendants, mais il faudrait aussi que les acteurs, surtout les jeunes d'aujourd'hui, puissent vraiment le suivre. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut faire un état de lieu dans ce secteur-là, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. J'ai passé mon grand moment en Europe et j'ai eu à parcourir beaucoup de pièces de théâtre là, sur les chaînes de YouTube. Là. On a beaucoup critiqué, On retrouve les mêmes scènes, on retrouve les mêmes genres d'acteurs. Ils jouent de la même façon. Et voilà, on se croirait suivre une même pièce et pourtant c'est des différentes pièces et différents épisodes aussi. Donc je demanderais aux jeunes d'aujourd'hui de prendre Papa Chef comme modèle parce que lui il était vraiment un acteur tout fait et puis il avait un sens de responsabilité dans ses rôles qu'il incarnait. Voilà ce que je pourrais dire de Papa Chef. Et voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Vous avez compris en image, là c'était le président Elombe avec le frère Paul Balenza qui ont commenté par rapport au savoir-faire, les atouts de Papa Chef. Vous avez juste compris, mesdames et messieurs, là c'est notre première partie de notre émission. Dans 2 semaines, on va encore revenir chez la maman pour savoir encore parler, donner quelque chose, quelque chose d'abissou. Voilà. Si vous pouvez juste nous appeler dans nos numéros, là vous serez directement en direct avec nous. On va s'échanger, partager avec nous par rapport à l'histoire de notre papa, la star Papa Chef. Donc comme je vais le dire, l'ère de séparation est arrivée, nous sommes à la fin. Là, tout le monde qui depuis tant, vous comprenez, ça fait tellement noir parce qu'on cherchait toujours les informations de part et d'autre. Vous avez compris, on a réussi quand même de voir le président Elombe, de voir le frère Paul Balenza, l'artiste musicien et l'artiste comédien. Ça n'est fini comme je viens de dire. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le prochain numéro. Mais pour dire au revoir, je vais quand même dire encore merci à celle qu'on appelle Patricia Okite, pourquoi pas Meja Keita au cœur d'amour. Merci à vous, Nadège Bidunga. Merci depuis quelque part. Si Dieu ne revient pas, comme je dis toujours, on va encore se retrouver dans le prochain numéro pour parler encore de d'autres rubriques, télé-réalité, enquête, découverte, pourquoi pas Eloubu Abastar et Mikolo. Merci, moi je vous dis au revoir. Comme on dit toujours, Libana Naesu Bo Melorete. Merlin derrière la caméra, merci malgré un retard, mais on est là. Merci.